Shalom, shalom, tozo continuer l'émission na partage na biso liboso tosala kaka na momesano to méditer parole de Dieu après toke na partage tozo méditer na Luc 3 biso na partage to leka totangi siko tokomi na verset 10 na makambo tolobaki yo pe ko méditer bongo totanga ana 10 la foule interrogea disant que non la foule l'interrogeait disant que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi à manger ajuste de même. Awa tomoni Jean-Baptiste foule tango atei lisumu bato batutamaki yango tozoba na baeglise na biso toteya masumu message ya tango ya suka ezali lisumu soki tango Yesu Masiya ayaki bateyaki lisumu na Jean-Baptiste po ete baprepare mutu bongo tango Yesu Masiya sikoyo aza koya na jugement nga nazomona kaka na baeglise naza kokamwa awa naza kokamwa na baeglise balingi kaka komatisa babanderole likolo venez ici tozali na campagne évangélisation bakoka bakomona balepre bakoka bakomona basi babotaka te bakobota jamais tozomona babanderole ezokomata ke boya ebele boya kondima Yesu Masiya oyo babongwana te baya kobongwana baya koyeba Yesu Masiya ou bien bokomake awa campagne ya lelo eza mpona koteya lisumu bapaster baza kobanga kokoma wana mpo bayebi ke bato bakokima na campagne wana bango bazotala plus ke mabonza plus ke dime plus ke mabonza plus ke dime bango baza kotala kutu te likambo ya koteya bato lisumu bango baza peuple royaume des cieux te et pourtant biso mosala na biso na se na moi oyo ezali peuple royaume des cieux Yesu alobi allez faites de toutes les nations les disciples et baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jamais Jésus a dit que allez prenez les dîmes, allez prenez les offrandes. Non. Allez faites toutes les nations les disciples baptisant. Alobi kutu kombo ya ba offrande te ya ba dîme te. Yango atozomona même Jean-Baptiste na suka nango tango bato batuli na verset 10 la foule l'interrogeait disant que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi à manger ajuste de même. Donc alakisi bango kaka bolingo bango batuni tosala nini azongi kaka tango Yesu Masiya na suka ndenge ayebisaki bapotre bolingana ayebisaki badisiple na ye bakoyeba bino boza ya ngai soki bolingani mpo ayebaki eloko moko ke Satan aza na bolingo te. Satan aza na bolingo te yango na kamwa basere na bafrere bakendaka naye kokanga mwasi na nga na kisi naye kokanga mobali na nga na kisi balobi c'est Dieu qui est amour. Satan ne peut pas être amour. C'est nzambe na biso nde mutu aza Dieu d'amour. Satan jamais akokozala na bolingo mais yo tala kozanga connaissance oyo babi mon peuple périt par manque de connaissance ozokende kolukaka bolingo epai ya nganga o kanga mobali na nga na kisi kanga mwasi na nga na kisi. Est-ce que Satan akoki kopesa bolingo asolo akopesa bolingo te akopesa bolingo ata eloko moko te yango omonaka na suka omona mobali yango akomi neti zoba akomi boye pona nini makambo ke kosala eza malamu te après ebalukeli yo po Satan akoki kopesa jamais bolingo yango awa Jean-Baptiste alobaki na bango ke bolingana kaka soki oza na oyo akolia pesa moninga soki oza na bilamba mibale tozomona na baeglise omona pena sere to frère azochola frère wana frère alataka bien te sere okutu bandaka kama na liputo mais yo soki oza nango ebele awa na Luc chapitre 3 verset 11 elobi soki oza nango pesa moninga mpona nini okoseka moninga en plus na église yo lobi oza sere en Christ tozomona oza frère en Christ tozomona libota na nyoka ndenge bazobebisa na kati na betonga nde bazobebisa na kati na bavenu nde bazobebisa mosala na bango moquerie koseka baninga oyo alataka malamu te tala kutu elamba alati tala kutu ye boye o kutu ye boye ndeko na ngai balobi awa soki oza nango okoseka moninga te epesa moninga amen bandeko na ngai tozokoleka awa nzambe ndenge awa Jean-Baptiste abangaki te na basoda bayebisi ye tosala nini abi na bango boboya corruption
bobo ya kopse bofunda mutu sans cause te soki cause ezali te bokosela mutu makambo te boloba ya solo botambola na sembo alobaki na bango makambo oyo nyonso mpe bato abangaki te tozomona lelo bapasteur baévangéliste obien mutu songolo soki lelo babengi yo na président de la république ochange maloba soki lelo babengi yo même pas ku président de la république babengi yo kaka na chef du quartier oyo bandi kokosa makambo donc aza même mpaka chef du quartier ya pamba akoma aconvoke yo oke kuna obandi kofunda baninga okwesi yesu masiya donc bandeko na nga tobungisa mokonzi na biso yesu masiya te tobungisa mpe kondima na biso te tobungisa kondima na biso te mpona makambo moko ya pamba makambo moko ezanga ntina yango tozoteya awa ete kaka nzambe moto apesaka bolingo kaka nzambe moto apesaka kimia tozomona na baeglize moto aye kosambela ebongi malamu na baeglize moto soki aye tomonaki Jean Baptiste awa ateyaki parole de Dieu ateyaki la repentance après la repentance abatisaki bango na mai après toye komona Yesu ye moko ayaki pe komibatisama donc elingi koloba eza basigne bible ezali baexemple donc elingi koloba moto soki aye na église faut ateya boteya na parole de Dieu boyambisa ye Yesu ayeba pe Yesu Masiya aza nani message ya repentance ayebi ke soki oye na Yesu Masiya otiki mabe okomi kosala malamu soki moto andimi bongo nde bobatisi ye okomona soki moto wana abatisami nde Yesu Masiya aye na kati na ye ntango ya kotika mabe abatisami Yesu Masiya sikoyo aye pe kokota na mai wana ya baptême basali relation na moto wana okomona moto abongwami oyo tozobenga la repentance oyo tozobenga moto a changer azali convertir donc moto a changer a se convertir a changer bomoi na ye mobimba apetolami nde wana okoya koteya moto makambo ya prospérité makambo nyonso oyo olingi koteya mais essentiel eza nano oyo ya motuya koyelakisa moto Yesu Masiya alobi allez faites de toutes les nations les disciples et baptisants kosala badisciple ezali nini motu soki aboyi deja masumu akomi disciple ya Yesu Masiya omonaki te moto babengaki Corneille na kati ya bible azalaki païen mais ntango abandaki kosala masumu te azosala malamu na bomoi na ye Yesu abimelaki ye ange abimelaki ye mpe batindaki disciple oyo Pierre akende abatisa ye po il faut mona ke ata païen soki otiki ka masumu eza très important Corneille abengamaki mwana na Nzambe mpona nini po ayiboyaki masumu soki toboyi masumu bamaladi mosusu babiloko mosusu ya pamba ekolongwa na bomoi na biso tokolongwa na kobanga tote bapaster bototeya bato kochange tozomona baguerre tozomona makambo ya basigne ya fin de temps tozomona baguerre nzambe bible baki Yesu ayebisaki bapotre soki bozoyoka mokili ezoganga pe sécurité ntango bazoluka yango seke koya na mwana moto arrive na mwana moto komi pembeni bandeko tobongola mitema bandeko message ya repentance yango nde bokende yoka na baeglise botika kotambola boya mabe yaka na malamu maladi to minyoko oza nango to bapasi to kozanga mosala ekosila shalom nzambe apambola bino makasi ntango